Coucou, allô, bonjour, bonjour, bonjour. Mbote la bienvenue surtout ba ebolinga kota mameli ya nitu. Mbote la bienvenue surtout bonjour, bonjour. Na bienvenue surtout jamboe no abari mko wazima mko wazuri boza bien. Na pesi bino mbote ebele. Merci beaucoup na ndenge bo disposateur na bino pona ota mameli ya nitu. Merci beaucoup na ndenge bo pretangai. Matoi na bino soki allo 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 bonjour. Bana bobenga ba mama bobenga ba papa. Émission na bino yango ebandi. Préparons pour le mariage ensemble suivant maman Eliani tout. Merci de vos disposateurs na bino pona otala ngai, miss na bino pona otala nga matoi na bino pona koyoka nga. Et ça la nga plaisir, et ça la nga vraiment hein, et ça la nga vraiment la parce que nga mo banzote ça la nga mo ba diki. Non, on va bonnier foulinga. Je dis bon penser ngale. Et ça linga bien en tout cas merci beaucoup na pesi bien. Surtout merci beaucoup na ma fille hein. Verseli, je te fais de gros bisous. Fais aussi de gros bisous na maman Ndoi. Mandoi nanga Eliane le bana ki Eliane la grande asali ba gros bisous. Na yesu sto sur la tête to mesana ko so ngala to kuta na ka bola ninga maso na biso po ngala bi to signer un contrat. Moi j'ai fait une émission sur le mariage na sola makamota libala na 500 penza ba bito to buta ta mo na dévier mais na zoma toujours na thème nanga o eza préparons pour le mariage ndena lo ba ki préparons pour le mariage eza le ko ngala ça d'abord j'ai un service traiteur qui date de 12 ans s'il vous plaît 12 ans de travail 12 ans d'expérience 12 ans de succès yako bomoni à partir service traiteur et décoration de la providence vu qu'ils ama kama bala nzamba salara grâce o ya ko tia onction wana ko tia eloko wana ya consolation sur le mariage le comme côté natala kentel la osalate et ya kaka ndenge wana alors merci na bino tout bondima ko ya ma émission na ko tala et puis na ndenge bo partage kango ça me fait du bien en tout cas merci beaucoup. Là, vraiment, tu reçois la personne, makambo, etali, mabala, makambo, etali, vraiment, mariage. On va vraiment parler du mariage, tu reçois vraiment, makambo, ezana, katia, mabala, ezana, makambo, sous, na ba, so, na zo, sabino, qui mutabenga, maman, il y a ni tout, tala, boye, li kambo, eza, boye, solo, la, li kamnanga. Je pense que ezana, ba, masolo, pe, belé, ba, te, belé, ba, benga, nga, pona, web, sanga, mais, nandi, maka, mais, ba, mona, ki, na, sala, mote, parfois, moussuna, mona, ka, ezara, intéressant, et puis, na, le barake, émission, maman, il y a ni tout, ezara, polémique, te, émission, nanga, ezara, pe, ya, ba, compte à rendre, te, na, le barake, émission, nanga, ezara, pona, web, sa, mais ezalaka pona kobongisa émission de la polémique te ezaka ba compte à rendre te ezaka émission moko vraiment éducative le autre au makambo o etali libala nous allons parler de mariage oyo babe ki mariage mon précoce ou bien prématuré mariage précoce bien prématuré dans la Bible pourquoi parce que boyebi ke mikolo e utole ka ba makelele mingi eza internet makambo ya frère Mike Kalamba eza ko régner na internet makambo ya pasteur Moïse Mbi eza ko régner na internet sauf que moi je ne saute pas sur le buzz son la seule émission nanga 5 personnes batalinga et que 3 personnes va mettre en pratique makambo na lobby tout le plaisir est pour moi au moins na kokisi mission nanga au moins na sepeli na sotara na buzz te que pour na buzz ezali lokola na pour na sala 5000 vues moi les vues ne m'intéresse pas et le ko intéressant nga ezane oyo bato ba capter na makambo na lobby ce qui message nanga est passé ne esengo nanga on a ba vie intéressant nga teke il faut na 100 000 vies il faut na 200 000 800 000 1 million de vies mambo ba vie ebeleza mambo ba musicien on eza makambo makambo OK il y a des gens qui sautent sur l'occasion moni que buzz moko ebimi le komo bi ba tout ba s'accrocher moi je suis pas comme ça na s'accrocher ka pour kamone bi il faut na s'accrocher pour na ça la ba vie batalanga non ça ce n'est pas maman Eliane tu vois les gens nga été na saka makambo na ndenge na modèle na jeune façon de faire les choses na raté pour sali besoin qui dans ça c'est pas moi et pour moi je ne cours pas derrière le buzz voilà nanga qui dans le mariage précoce tout peu prématuré ce qui n'a pas combo frère Mike Kalamba avec frère Moïse Mbi c'est parce que bango de bazana actualité alors eza na bato mususu a besoin à témoigner à loba ali ko lekate bo mone lungina ye apeska message que maman il y a ni total boy na la baka toujours que moi je parle du vrai du vécu makambo na za ko loba eza makambo eza ya solo o esalami ce que total ba musicien makambo ba yembaka torobaka ka musique profane musique boye to pe religieux ba yembaka yeah basi mosusu bazali ya kobala te akolukela yo makambo na famille akolukela yo makambo epa ya baninga wana mutamizika mukili mutayembi oyo mususu toki koyeka na mbuta mosi mususu yo kobala nzoko misombeli liwana bomo akobebisela yo banzela nyonso nzambe apesa yo yokobanda koyamba makambo lokola bayambaka mikanda na boîte aux lettres yoko koma yungana yoko banda kokondo na basusi
donc bayemba kama makambo oyo eza ya solo bino bomona ka nzembo okoti ka obini est-ce que okisansa nzembo bien fo bina ngo il faut kana sansa nzembo avosa ni avant obina parlant na ngina lo bakie jeune fille ebisinga abi maman Elia nitu na vanda na Dallas makambo ezo leka penya na maikala nous sommes les témoins ya makambo na Dallas to yebi ndenge nini eza koleka mais ngina pesa lisolo ya penyalite ngina pesa lisolo ya nga moko o maman Elia nitu ekomeli ngai moko ya ngina pesa komo nga Mireille hai maman Elia nitu eloko mingi oyo eza kosala biso ba jeune to réussir na mabala te ezo uta na ba parents na biso ezo uta na ba maman na biso surtout ba maman ba papa on met les papas de côté parce que bana basola mingi na ba maman qui na ba papa alobi maman Elia nitu ngai moko ne naza victime ya mariage précoce ngai ne tuzo so no bo j'ai 30 ans j'ai 4 enfants mais na kolobaki na balaki précoce mariage na qui prématuré na sens ni maman na lobi boyo parce que maman Elia nitu maman na biso aboti biso to aka bana basi ndenge tozaka bana basi batata mwasi na biso bazako seka maman ke yo botaka bana basi yo botaka bana basi c'est comme si bango ndi bapesa ka batu bana nyonso bana ko botaka bana basi tango tokomi kokola maman moni moko kokola bandi koya mo banyonyo ebimi ba oyo ko ba mo ba pompon o tango ebimi ba pomme tango bandi ko bima azokona et puis na koli pe mwana moko ya pas trop sérieuse na koli mwana moko mwa mutu likolo maman Elia nitu mwa mutu likolo maman Elia eloko mwana ko biso en Amérique ndemo ba ba biso ato ngabe na mingi États-Unis ba Amérique na Amérique ninga tozali vraiment ko bokola mwana na Amérique eza facilité biso ba na mingi tozala vraiment têtu maman Elia nitu alors na bala qui te pour na linga ki ko bala je me suis mariée c'est ma mère qui a voulu que je me marie ce n'était pas ma volonté moi je n'avais pas encore l'âge de me marier ce n'était pas moi na bali na 20 ans aujourd'hui j'ai 4 enfants j'ai 30 ans je me retrouve avec 4 enfants divorcés en plus yango lelo to kolobela libala ya précoce mariage moko prématuré parfois biso ba maman de toza ko endure bana na erreur toza ko kotsa bana na erreur parce que j'ai bien suivi son explication moi na ebisinga maman Elia nitu awa na Dallas ezake ceux qui maman est gênée à balisi maman Fatou pe alinga balisa maman Wivini pa alinga balisa maman Célestine nga balisa ko vanda boina maman abi ma mère me suppliait ko sala nga po ete ko mwana ngai tala kaka bala mote maman Wivini na balisi vraiment yuzo bala te pona nini luko balo pesa nga honneur batata mwasi na bino ba mona ke na bote ki bana basi mais mwana nga zuze mi te tala baleki na sima na yo ba mona ki mwana nga yo wana bali na lingo pesa nga honneur wana vraiment ma chérie pesa nga honneur na kangisa ba yo ka bien na kangisa batata mwasi na bino minoko poto nazo bota bino ba olinga bazo sekanga ke bota ka bana basi amona mwana nga mwasi ya libosa sali nini abali bala po ata baliko asima ba babisi mais le koza ene ya famille na ngi osa nini na lingi obala omoni mama Wivini te abali sit mama Célestine abali si bon ngasko na église bako motonga nga mais mwana azana no mwana muke mwana azana na 19 ans mwana azana na 18 ans maman obandi ko vandisa mwana obandi ko impliquer mariage obali ko cliquer mona mariage na kati ya mutu na yake il faut bala posa ni olongola nga soni est-ce que mona 18 ans na kati ya ndako yoko ko soni mona 18 ans na balité est-ce que maman ko yoko soni pona mona 20 ans na balité voilà pourquoi biso toza ko induire bana na biso na ba erreur ezape faute na biso ba maman to ko pousser bana na mabala bala libala c'est bien bon mutu fa bala soka komi déjà mur na kati ya mutu na yese koline mutu abala to confondre makambo te lelo vraiment nazo kolobela ba mama bocha matoyi boyo kanga bien oza rapport jeune fille Mireille à partir à Dallas mutabenga bi maman comme toi tu parles que du mariage nangi o ba solo o repana parce que nga rotala maman nga rotala ba maman belé ana Dallas ba rotala ngo et puis na ko partager na ba WhatsApp ba batala ngo vraiment ba erreur auto ki kuta na ngona banda ko libala maman ce n'est pas nous c'est la faute à nos mamans et puis maman ko imaginer que na awa jona na bali na 19 ans na 20 ans nazana nous penza ba mama ba vande saka biso penza mingi te ba la exception no tala mo salamba ka boyeta na zipsibino na komo nzambe ona zipsibino vraiment na la pinza be kanda pesi biso bomo na tongo ali pesi maman Eliane j'ai appris beaucoup de choses na ba émission na yo na prendre makambo ebele
Tant que ça a bien monsieur que moi ça se colle à ma na citron, moi ça a moi servette à mouké, ça aussi c'est un lieu sacré na papa, au trempon on a haut de colonne, au pangou si papa bien papa zongi propre. Maman il y a na yebeli on émission na yo, maman na ngatika ko vandi sanga te po sanga ki bazaka na mo bali boy, ba vanda kana non 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 non. Même ko la ki sanga ki tala moi ça tandaka mbetu boy, ma elle m'a rien pas pris l'autre côté, nazo kola kaka ko kola kana ngozo ka puis naza pe déjà rabano bazaka tetu. Vu que naza pe tetu so biki ka moi je réponds à ma mère comme je veux. Alors je me suis rendu compte que tu peux répondre à ta mère comme tu veux, mais ce n'est pas la même chose avec ta belle-mère. Bokilo ko répondre non limité. Et là on a peu maman babo ça na ko vandi sabiso ce qui nazo babo, elle m'a rien expliqué par rapport au mariage. Avant de s'engager pour elle s'engager au moni liba les aboye, non au kende libala, yeba ko respecter ba semeki, yeba ko respecter ba bokilo, yeba ba vanda. Elle m'a rien dit. Elle son souci c'était quoi? Marie-toi. Bala osala nga fierté parce que tata moi c'est maman ko seka ninga na bota kaka bana basi bala parce que maman wivi na balisi maman Célestine na balisi yo bala osala nga pe honneur donc motazo bala te po alingi mobali azo bala te po alingi bala azo bala po asala honneur na maman na ye alors faute eza pe mingi mingi ya biso ba maman eza faute na biso ba parents lelo o mona bana tozo pesa bango conseil o mona génération make-up pour ça la beauté soit neni make-up ne muté bungisa bino zo ko sabinoti boza munoko trop bana lelo mal bouche boza ko respecter mi koloté bino bana série bana 1990 cette année bana 30 ans et bon bino bana 1980 bon comme na âge né bana 1980 cette année là na 2020 bana âge né. Ce qui va en 1980, 40 ans. Tu as 40 ans, tu as 36 ans, tu as 35 ans. Aux hommes, moi, mais de 30 ans, moi, je suis beaucoup de maman au bozol, il y a déjà une politesse. Tant que vous avez le balikam, vous avez maman, mais ça n'a pas façon de relever la maman. Maman, va comme banamike. Maman, va comme banamike. Bino, maman au bozol commenter dans ma cambo. Il y a mais vous avez déjà impoli. Vous avez manqué déjà maman au respect. Bino ba mama oyo mais non mais kapizoko sabino et puis soko bota 1980 oza déjà yeba soko so boto bimisi makila na maternité oza sous mwana mukete même oza na 18 ans tango bimisi ka mwana na sa nzoto na yo bimisi makila na maternité eza lo boti na césarienne eza lo boti na voix basse oza déjà maman oza mukolo oza mwana mukete na bisi bino ko koza mukolo foza na 50 ans mais non. Tant bali déjà, on a cassé ndako libala. Oyebi déjà ne balala kana mobali, olala kana yo la mukakana, oza déjà mukolo. Voilà pourquoi ba jeune mingi ba confondre makambu. Pourquoi ba na basi mingi oyo bazana ba maman o baza mingi na ba 49, 48, 47, bana bongo bazo sala mingi na ba 30 ans, ba 28, ba 29 ans. Bana na ba respecter pesa ba parents pour parce que yebi déjà que na yebi déjà mibali, na zakana ndako mobali, na lala kana mobali, na la mukana mobali. Voilà pourquoi bozana impolitesse. Ok, ce n'est pas bien. Bon, comment tant que la bobinga a combien? Biso ba maman me tona ba âge nini? Ka bino ba maman, bino ba amike, olala ka déjà na mobile butu titongo, o memise 9 mois au boti meteni. Maman. Bana 1990 ba na 30 ans. Na 2020 bino ba 1980 boza na 40 ans. Est-ce que boza ba na mike? Boza ba na mike te? Boza Nicolo. Oza na 18 ans so boti oza mukolo za mwana mukete oza déjà mukolo ba mama jeune fille abisinga mama na a éduquer na eloko mokote yesu sine za kaka abala bala mais ozo tina mutu na libala mais l'ex pe libala ngone ngezalaka ke libala ezalaka bo ezalaka malgré bazolinga koyoka te pona zo tala ba émission omona ba fille à 40 ans ba maman à 40 ans ba maman à 35 ans parce que vous êtes des mamans. Ba maman a 40 ans, 35 ans, ba maman est 30 ans. À 30 ans, tu es une maman, tu as déjà 2-3 enfants, tu es une maman. Même si tu as 18 ans, tu es une maman. Bazo finga ba maman. Ba maman oyo. Les mamans qui insultent. Et les mamans boy. Mais boza ba na mikete. Boza Nicolo. Est-ce que boza ba na mikete? J'ai 36 ans, j'ai 3 enfants. Est-ce que moi mike? J'ai 36 ans, j'ai 6 enfants. Moi mike. Mais non, boza mukolo. Oyebi komelisa mwana libele oyebi ne balamuka na butu bachanja mwana couche oza bébé te oza mukolo ba mama nazonga na place biso ba mama wana bana ko ba parce que je ne fais pas bike ngane na zeki na ngana mama biso na ndaku na bokilo na ngape ata na répondre n'importe comment ça me dit rien ça te dit rien mais ezolukela ba problème place au balele
Yango wana ba maman ozolinga mwana bala vandisa mwana parce que la fille elle m'a dit maman moi je suis déjà ya ba fille bazala katetu. Je suis déjà ya ba fille obayo kakate. Ma mère elle a 52 ans, moi j'ai 30 ans. Donc cela veut dire que maman n'a pas été qui a 22 ans. Elle a 30 ans, maman a 52 ans. Alors azota la moi kaso mona donc maman le quoi camarade ne le quoi suki nini mutu makasi alingi koyoka te. Mais là yo moko tie mutu makasi na kati anda kwa libala na yo. Lelo ça divorcé 4 enfants yebisanga o gagné nini. Même ceux qui maman balisa ki olinga ki obala, yo ceux qui po linga ko bala. Tongo bota 4 enfants na kati anda kwa libala o libala maman mutalinga ki yo linga ki te. Ndenge yo comme tina 4 enfants. Comme na 4 enfants parce que tant okende ko goûter système adana evo sepele kinango yango vanda ki okomiti na bana 4. Ba maman to balisa bana pona ba défi ti. Ya ko balisa libala eza défi te, libala eza moto na moto. Alongola kasoni nzamba lola asalaka nangonga na tango na ye asalaka nangonga. Parce que Moïse Mbi aza na raison abi ata botoni star de mati bobaminga mabanga na ko bala te. Siko bota mama ko bala ndenge zo sa ba problème. Ba mama, surtout ba mama Dallas ba ebisinga bino jeté likamo ko balisa bana eza lokwa ozolingo kota lola. Ba ebisinga ba mama Dallas. Babi mama, ba mama biso Dallas ko balisa bana eza lokwa do azo kota paradis. Likamo ko balisa bana okovanda abi mama biso ba fi mingi ana Dallas to balite parce que toi qui na posa ko bala non avant encore besoin de nous amuser nan to s'amuser na biso nan to sepela la vie mais to bali parce que ba parents to ba imposer biso libala ba mama kaka kako mona ka omonite mama ovina balisi mama Célestine na balisi et bongo na balisa mkoneni balo kende balo pesa nga honneur et puis makambo ba semeki makambo ba semeki oboyo kaka tena basa bandeko na bino bino pende musu ba problème botala mama lobi nini ebisi mwana nini bala pona ba nakangisa ba semeki nanga munoko ba tata mosi no bakanga munoko po ba tata mosi no balingaka ngai te ba tata mosi bande ko finga nga na botaka bana basi alors yo mwana nga mwasi bala wasani bakanga munoko osali yango siko défi siko yo mwana ngo pe abali oui abi mama na bali ndenge ezalaka coutumier nyoso religieux na bali nanga na kena ndako libala mais na yeba kilo kwa malonga na ndako libala te je répondais à mon mari comme je voulais eza ba parents na yeso ba ezo lobelenge le côté pona nini parce que na ndako na biso mama tikala ko kotsa la cuisine te ketande balamba apondu nga na zobela makambo na internet tala ne balamba ko pondu tikolo la kisanga ngote tande balamba kama deso elo côté parce que na kimono nazo kola naza tetu donc après j'ai compris que ma mère elle voulait juste se débarrasser de moi qu'elle ko la zala ki tetu na bala na kende nanga kaka yati kala libre na kati ndako na baleki na ngai na yebisi je le finga OK naza d'accord. Maman balise ko na mutuma abalise ko parce que alinga ki honneur que ya balise po baninga bazo balisa maman abalise OK d'accord mais yosko to kende ki na libala oboti bana 4 ceux qui omona ki libala ezaki mabe ulinga bota bana 4 te peut-être on va na une semaine 2 semaines ko boya libala wana tina bana 4 mais il fallait mo ko on se corriger yo moko se corriger bi ke nena sina bali boy na boti mona liboso OK ya mi ba mais faut se corriger soko linga ki libala ngo na ebisa bino ko moko bino bato bozo mi benga ba jeune bozo ba ke ba mama mabala tango akala mais ba mama ba bato respect bozo ba ke ba mama ba ndeko dénoncer makambo te non c'est bon ce que bo dénoncer ne bo dénoncer bon ndesiko esali nini ndesiko esuki wa bino bokanisi chance oyo mama mi da chati asa na ngo eza na mutu nyonso na mutu nyonso tout de trompez-vous po bokoma kaka amida ye wana balit mutu na mutu asa na chance na mutu na mutu asa na ndenge nzamba sala ye bokoma ba goûter laisser ya ba mibali bino bato système alelo makambo internet osoni na mobile na internet osoni na semeko na internet osoni na bokilo na internet okokoma goûter laisser nous toza ba africain bokita bo mata biso ba na Amérique na boza poso mundi boza mindele te boza tout mundi ti est-ce que boza mindele bokoma na comportement mabe ko lekana bango mungu mindele ba kolomboka bon boye bisanga na yebisanga biyo siko divorcé mère de 4 enfants yebisanga na vie na oni ozo na posa vana na mobali te oboti pe bana basi okozo mobali no be boso bani ko sala bana no ba toucher osane so bani ko toucher lo siko bana okosala nini bokola bana na papa na bango
bokola bana na papa na bango bana basi en plus bazata mibali basi soki ozwi mobali abandi kotouche bango siko okosala nini mutu nyonso azali mama ya midi achati te parce que azalaki mwasi ya jibe bakabwani na jibe abali didi kinoni bakabwani lelo aza na son excellence Vital Kamerhe VK epesa meni na mutu nyonso tu te chance wana eza na mutu nyonso tu te vie ya moninga eza la vie na yo te témoignage ya vie ya mutu eza témoignage ya vie na yo te mutu na mutu fo ovivre vie na yo oza na témoignage ya vie na yo kovivre na témoignage ya vie ya moninga te basi boni tomona bakabona mibali basi remarie baza combien en plus bino bato ya lelo bato ya internet bato ya Instagram bato ya Facebook so likamka mokili ekomi na suka sote masumu potango Yesu akozonga akende na yo yaka mwana nzambe mokili ekomi na suka masumu eleki mingi na mokili ya lelo Bible est là que nous juger pour les autres se juger pour nani pourquoi tu as se juger pour masumu eleki biso mingi voilà pourquoi tu comme se juger les uns et les autres tu comme ça jugement biso pour masumu eleki belé naza contre ba fille au bazan na internet kaka tanga ba maman yo za maman te t'as 3 enfants t'es une mère oza maman quel est le problème na mobile super difficile parce que il y a des hommes qui n'aiment pas les femmes qui ont déjà des enfants surtout les hommes louba ils aiment pas trop quand tu as déjà les enfants c'est tout un problème beaucoup la bana na yo na papa na bango osepela ki pe na libala mama balisa po soko sepela ki te na yebi soko sepela kate olinga ki koma na bana 4 te tu koma ki na bana 4 parce que tu as aimé le mariage mais il fallait que nous bongo saka langage na yo oye ba neni akovana na mobali neni baso na lobi pe boy ba tumi bale soki balinga l'amour c'est le plaisir qu'on donne à l'autre bolingo ya mwana opesa moninga sengo moningo pasa nene apesa yesengo bino pourquoi bolingo bino lelo komi ya guerre bolingo na bino lelo komi erreur so ko enregistrer ozo so na mobali ozo ko enregistrer ozo so na mwasi ozo ko enregistrer ozo sala bozo ko enregistrer ba micro partout na ndako comme le quoi les espions ozo ko espionner moninga na kati ya ndako mais ça ce n'est plus l'amour c'est la guerre ça ce n'est plus l'amour c'est la guerre ce n'est pas bien. Botika libala ya ba défi tant pe bobala ka bo yebi combien les parents dépensent pour la maman le ba secret comme bima oh ba défi c'est $10,000 ya mwana $10,000 ba yo kana soute mbongo et bongo combien de fois ba parents oh ba mona ka pasi ake ko zo crédit pour ça la libala na yango ele ka bien ma po pese merci ba pesa na mbo combien de fois ces parents là sont en train de souffrir ils a partagé nazo ko lobela ba maman totika ko balisa bana par défi totika ko balisa bana pour na ba honneur na biso toti ke la bana temps baba la temps on a ba mo se koki ke ye moko peza avanya bino temps on a formé koki na moni mutu na ngekoli na moni na komi mwasi mona capable na koki ko gérer libala nanga na koki ko gérer bana nanga soki na bali soki na boti na moni kesko na komi prête ya ko bala mwana ya avandi si papa mama nengi na so na bino na moni na komi na 25 ans na moni na komi mikolo na komi na posa ko bala na kende pe pa nanga wana ça va mais moi naza na 18 ans moi naza na 17 ans moi naza na 19 ans moi naza na 20 ans non ba maman bazon babala kana 40 ans si ya koni papa wemba mutu neza ki différent na mutu ya bana ba fia lelo pour kende kabike na koti ndako libala et puis aki kovanda na ndako abokilo na nenga boti bana na 6 na nenga kundi mobali na ye oui ya ile o ile ba la célébrité c'est toujours des problèmes. As à la chrétien, à la païen, c'est toujours des problèmes. Ce qu'on a mobile les célèbre. Célèbre dans zone baka pour na chante ba nete attention aux la mobile les na mbongo. Ozala mobile les na mbongo, obali mobile kitoko bali bambanda. Obali mobile ya mbongo bali bambanda. Na binemi. Pour vendre en Amérique, na bino wana. So na vendre en Amérique parce que Mireille a bien vendre en Amérique. Ceux qui vont vendre en Amérique, bon ils vont na ba via ba américain. Ndé ba américain ba va bino bolingi. Via ba Kardashian ba sali bo bazungi si bo. Mais na biso ba fuki zo simba te. Na biso zo simba na ngote to aka ba tu mwindo zo simba te. Na biso zo simba te poto ba tu mwindo. Ba maman totika ko balisa bana par défi totika ko balisa bana par concurrence po ya balisi nga pena balisa voilà makambo o bana bazoki ndukutana na wana ba vie yango yo
parce que ya bali singa pena bali sa ezo toza ko tia bana biso na ba erreur toza ko tia bana na ba difficulté bana na ba passe bano baza moi no bali na 24 ans au boti mwana mona libala au divorcé na 26 ans au boti bana libala libala au divorcé na 29 ans ozana bana miso na libala au divorcé bon va venir et kozana ndenge nini mwana komi goûter laisser pour ceux qui m'ont divorcé à 25 ans mobali akoya sima nde vraiment kopesa confiance ceux qui m'ont divorcé à 29 ans mobali akoya sima kopesa confiance de komaka donc deuxième chance na prière deuxième chance wana il faut muto sa ngona prière na lo sambo nzambe asa nini nzamba sunga nzamba kangola pour vie continuer botika pe ko vivre na ba témoignage à batu mususu mutu luka o vivre na témoignage na yo moko non na témoignage à batu mususu yo pe jeune fille mama soka linga ki obala nengo yebisinga Mireille ovanda na Dallas lokolo ba ki mama linga ki ba on a yebisa ki o Mireille nga lobi soko linga ki tonga bota bana 4 te tango lembo ma ya Dana Eve oyo ki yango sepe kuto leki mbuma ngo avant toi même tu m'as dit tu avoué que le monsieur là c'était même pas ton premier homme tu connaissais déjà. Si vous écoutez qu'il y a bien tout le monde vendre qui peut s'appeler qui n'a pas boti si on a 4. C'est que là on a s'appelé parce que moi on a un regret. Ah bien maman je n'aurais pas dû divorcer. Dans ça l'erreur pour na divorcer, il fallait qu'il pas na divorcer. Alors les solo n'a partager na baninga na pour nga moyen les kabo na lobezate. Partager na baninga na partager na ba maman. Lobela surtout maman Dallas pour les solo ou na Dallas. Aba mama Dallas ba songi za na mama mo za na boutique mama ye na boutique no soki osoma na ta pondo abandi ko yebiso makambo mama ngo aza mo sa pasteur abisinga mama ngo za na boutique na Dallas aza mo sa pasteur soki ata ko somba pondo mama ko vandisa ya bandi ko betelo masola bandimi omoni yeboye yoka songi mais moi c'est un pasteur ye alata pantalon pasteur alata nini alata jupe non mutu na mutu fo azala na place na ye même nzamba sala ki liboso mobali nzamba sala liboso mobali après ko sala mwasi botala nzambe azu mobali azuka mabele a former mutu ache mo pepe mutu sala mais biso nzamba sala na côte pourquoi nzamba linga ki to bima na côte ya mobali abitala siko na sala le molonga ne na yo adantala sepeli abi wow a sepeli abi nzamba za mutu malamu asale linga molongani mais biso basika lokwa tozana ba comportement na biso mabe bandi lelo te bandi depuis la nuit des temps depuis Adam et Ève nani ya koleksa moninga ke na vie bazaka boye basaka boye basala ka boye eza nani biso basiti Ève mutu kenda koleksa Adam soki Ève aleksa Adam te soit disant mbuma o balia ki mbuma o bakosa bana mike biso ngana bino ba mikolo to yebi soki Ève Ake se sama comme na serpent mon kilo lui bata mais vu que Ève a saki na serpent Adam il était innocent ake ko laksa Adam yo yebite mama papa so ozi oyo che awa et puis ça bilengi ngeli lelo o mon kilo komi na nini to surtout kama be musute boete to surtout kama be musute parce que Ève mutabandaka yango et banda depuis la nuit des temps Ève mutabanda mabe musuto surtout ka yango te to ba nomona ngo normal pour Ève banda ngo depuis na jardin de da banda ngo déjà mobali azalaka bien moi aussi mutu abebisa mobali ce qui total sur la Bible maman Sarah ye moko mutatinda papa Abraham na impudicité abile kendo ki manona mutu musala papa Sarah patali papa atali pe boye Abraham atabi a sauté pe na occasion est-ce que Abraham aboyaki te mama tala mwasi nango zoti na mobali na maboko ya mwasi mususu olo kwa ngana bobota na ngate zono mwasi na bosa nini bobota Abraham faki boya kite andima kit mena sima ya Agar azoki basi ebele bo paso la Bible ti botanga Bible bo paso la Bible so na kozi bo zo Bible bo paso la ngo na sima ya Agar azoki basi ebele mena na tina keke de kolinga mwasi libanda mama Sarah yemta bise kende na ko linga ponga na ko na pesa obana te kende na ko zo bana libanda tout ça kakane la femme mutu oya salaki ke Samson bakata Yesu ki ba secret epai makase zaki na kaka mwasi Dalida mutu asalaki nini bakata muboka te ka suki bomona prochainement nazo la bino lisolo na betela bino ya bino mibali bolingi intérêt makasi mibali bozo ko linga basi na intérêt boko kufa botika mokili kola ba intérêt likola biloko ya mokili tout ce qui brille n'est pas de l'or
bozela nga na prochaine émission na nga na koyena kobeta sur les intérêts ba intérêt na kati ya couple boza lisolo ko na beta bino intérêt na kati ya couple ndenge nini ezomema bato na sa mabele ndenge nini eza kobebisa ba vie ya bato luka na motoki na ozwa mbongo kendo bala mwasi ba peso respect ba pesa valeur ba mama pona kosukisa botika bana bakola mwana komi na maturité na ye puis yeba kovandisa mwana kolakisa mwana tazo boya lakise ke balamba ka loso boye balamba ka pundu bo balamba madeso mwana no sozo ke na libala epse mama mo ndenge ofinganga ndenge makanga respect ko kendo sama mama bokilo te mama bokilo za mama na ote aza bokilo abotelo mobile nga mama na o mabena o musuna kotana komela mama bokilo komela ta osane akobimisa po ba yeba comportement no ke mwana ya boye mwana aza boye ponga mama la sa nini na yo kasoni bino pe bana botika ko yekisa pe biso ba parents soni bana obozoke na mabala boza ko yekisa biso ba so boyebi paso biso ba mama to yoka kasuki to zoko zo ba retour à mabe ya bino bana bokoti na kati ndako ya libala bokoko lela na place ya biso ba mama pona lelo na suki si wana quand na lobaka ke mission na ngeza mabe pona kobebisa te ezaka pona kobongisa soki 5 personnes batale émission nga et que 3 personnes basale onga lobi na bika nzambe zo lokumu ya monde ya motuya na sala ngona but. Moi, je ne suis pas venu chercher l'argent sur Internet. Non. Na sala ngona but pour na aider ma jeune na biso. Bana na biso ba na kati ba mariage ko pe baza na kati. Olingi koyoka oyoka boyi koyoka te ngai na alliance na ngai. Muko bomo na ngana aso na alliance te. Bolo bia yezo tuka bazote mo liba leso na alliance te. Mais na bi alliance na nga o na ko batelango pour na sala vœu jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ce n'est pas pour un petit rien. Na divorcé nanga pour un petit rien. Aussi ba quand aller à ce bouquet quoi qui na toilette pour un petit rien te. Motunyo soza mama amida chati te. Motunyo soza mama amida te. OK lelo so ba boyo ko zomba ba ta kutu amida kuta bala mama yo za bote amida. À part bote amida oza la chance amida za nango. Boyanga noa kana baka que Dieu vous bénisse, God bless you, mungu abariki tata nzambe kalosa kumuna nzambe anu bénisse bocha ba commentaire ndenge bomesana kocha ba commentaire ponga na bino to solaka na ba commentaire nzambe anu bénisse bana betu bonsoir bye bye.